Bote na bino bozi occasion ya kolanda biso na mokolo ya lelo na chaîne na bino Congo France Télévision, en même temps na www.congofrance.com ya kolanda biso vraiment naza awa tokosolola na le prophète vivant de Dieu, le prophète Ilolo Oyazali moko yaba serviteur dédié au ministère na yeza plus focalisé sur la guérison miracle na sorcellerie, guérison miracle na ba maladie nyonso obeza incurable. Prophète Ilolo aza prophète vivant de Dieu, aza spécialiste na domaine wana na ko présenter nga mokoté yemoko ko se présenter ko sabino vraiment aza nani pe to ko betali sur le ministère na ye abanaki ndenge nini pour lelo akoma prophète vivant de Dieu. Bonjour prophète Ilolo. Bonjour journaliste. Prophète, peuple de Dieu aza kolanda yo oyo peut-être azuli bakumbala ya liboso na ye akomona yo na etandoike aluka amekampe koyeba prophète Ilolo azali nani? Prophète vivant, prophète Ilolo, babengai prophète vivant de Dieu Ilolo, nazali visionnaire des églises, la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oyo et bandaki na partie à ville province ya Mbandaka en Équateur na Mbandaka précisément et na sali parcours ya ministère. On a toko bete ya na kati donc que non malembe donc molo na ba téléspectateurs bazolanda biso. Je crois boyo ki présentation ya prophète Ilolo alobi esika ministère prophète vivant de Dieu, donc faut qu'on préciser apesi un peu na toko ba prophète et bandaki yo ndenge nini pour le lozwa vision wana ya ko œuvrer dans kati ya mosala nzambe bandaki ndenge nini obete un peu lisolo na peuple de Dieu ezo kolanda yo. Bon, ngai mission exacte ne banende eza naza prophète envoyé, naza prophète o abotami prophète, mais naza moponamité. Donc na botami, donc na bandi banda bu mwana na ngai kosala mosala nzambe nazala nasai parcours elekaki na servant, nasali servant na catholique pendant 12 ans. Après temps na longo wana na européen bisa bandi okota ba église de réveil. Na sala na l'équipe de l'église de réveil belé ti à partir de 2001 de ba confirmer na ministère comme un évangéliste étant comme en 2006 na sali 5 ans na l'église monsieur qu'on a 2006 nenza mabite yoza évangéliste était tiens un prophète ni na sali prophète on a la combat prophète Ilo baza obenganga de 2006 jusqu'à 2022. À partir de 2022 dans le 14 janvier ndenza mabite comme on est sous prophète aux ali prophète vivant pe nazi ordonnance ya nzambe do abi banda Congo banda naza 14e serviteur o nzambe mobi apesier ordonnance do ba misu ba kufa neti nani 14e banani yo ba précédent ki yo lelo za na 14e. Bon, Nzamba ebisinga ba komba ba serviteur te mais ebisinga tie 14e serviteur banda Congo et banda. Donc banda mokili ya Congo et banda Nzamba 14e serviteur Nzamba signé ordonnance na yanga ezaki le 14 janvier 2022. Donc na c'est déjà ina ndam. OK, prophète Olobi yo Nzamba ebisi yo que oza prophète c'était comme prophète vivant. Parce que différence ces années entre un prophète na yo prophète vivant. OK, prophète vivant. Prophète Azara prophète, le prophète vivant est Zaboué. La différence entre les prophètes et les prophètes vivants, c'est totalement Jean-Baptiste, Azalaki prophète vivant. Yombo bande rotunae basakolo bakufi bazong na bomo. Batuna question ana Jésus-Christ azali prophète vivant. Yo moni na transfiguration to bakotaki ba moni présence ya Élie na présence ya Moïse. Le prophète vivant ezali mosakoli o azana bomoi oyo basakoli bakufi ba se carnet na nzoto ne bazana kata nzoto ne bazo travailler na nzoto ya corps ya moto aza vivant. De benge prophète vivant mais ngasko na kata nzoto na ngai nazo travailler na Élie et Élisée. Vraiment, ils sont forts, hein, prophète. Si quoi le peuple de Dieu a posé ba ministère na yo vraiment ils a basé na nini. OK, ministère nangai église babi église la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a ça c'est-à-dire ndenge na zoloba ndenge peso moto akoti ya mona qu'il y a la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quoi
na chaque serviteur dédié, chaque homme dédié a un message central. C'est-à-dire message à mené pour le peuple. C'est-à-dire prophète a un message. Surtout Jésus a un message et un chemin, comme un chemin et dans la vérité. Ce que c'est le message à Jésus, au côté aux zongi nanzela, puis au côté la vérité, de même na vie éternelle, de aux vie. Jean-Baptiste message central a yaki ko même bateau pour na kolakisa bango Christ. Et mengai message central na ezali je comprends maintenant. Je comprends maintenant ezali message oyo ezali ya ba païen teza ya bato basi ba sambela mais batie ba ngona bere to ba lakisa enere ayeba ki yango pena malamu te tanga na kwa ko lakisa ya lobi omona na motema ne pa bi na comprendre ngo siko je comprends maintenant c'est ça le message central ya prophète vivant. C'est que oyo bande ko bayaki ko lakisa biso so to mona begise mususu bazo ko lakisa peuple de Dieu comme il faut te. Donc peuple de Dieu azo comprendre message ya Nzambe te. Nako peso ba exemple belé ozo la saki ba bato bazana bere. Est-ce que na Bible ozana verset o na Bible que présence ya milimu mabe égale fuite totale à ba chrétien? Exact. Mais na Kinshasa pe na Congo pe na monde soko monika ka ndoki azana lopango ba Kristo bakimi so ba bike ndeko na bino azaka na bondoki bobangi boko mobanga bandoki or que Bible obinde présence ya Saint-Esprit ezali fuite total monde à ténèbres c'est-à-dire bangonde ba kokima biso mais biso to kima bango te mais domaine changea ba Kristo ba koma kokima bandoki yango siko na ko changer coutume wana biso siko ndeto ko mokimisa bango. Parce que la Bible n'est comme une wana. Ça dit bere zaili et belé yango na lobaki na bi ki chassa po bazonga na molongo na place ba bungi fait ça à 100 ans. Pe muta kolongo la maloba na ngate. Ah bon. Et ça ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Prophète Toyoki tobi que selon ndenge Toyoki parce que babi Congo lisole bomba marana ngote na Kinshasa. Toyoki que babi yo bandaki ministère na yo na Équateur kuno zalaki plus focalisé sur guérison et sorcellerie. Est-ce que sorcellerie est possible est à la guérir ou pour te dire milima il faut ndenge ni metozo comprendre te ozo sala ndenge ni na niveau na tango zaki na Équateur. Na Équateur baebinga ici la sorcellerie un service pasteur donc na beta na ba mabumo makamunyoso mais griffe na bima na ngoli boso ezalaki po na ko délivrer ba sorcier ndene na yebalaki na griffe wana mais ape na Kinshasa na bimi na griffe ya ko guérir bato ba malade ya miso ça dit na bandaka na griffe moko na bima nango pour permettre que bato ba ko découvrir na sima mais c'est à dire so ba oki que prophète o azo bonde la bato bazo mona mukepe miso zo funga ma 6 places ezangai c'est à dire on a na Kinshasa yango na on a bandaka na za la sorcellerie et la sorcellerie na sali ba livre puis aussi la sorcellerie africaine na sali ba livre belé parce que eloko zo bomba bato na ndoki ezali ko bunga. Donc ils ont des faibles, ils ont bunga parce que sorcellerie c'est la sacrificative. Ils ont pouvoir moko zakaka tanzo ta mutu ko permettre ya bimalibanda ou permettre à ça là. Mais bango ba sala rasko bazo délivrer ndok loko la posséder. Ça dit OK, posséder zane moto o milimu mabe ko tanzo to na bozo bima et moto ko to na milimu mabe mais akoza na capacité o bimo lokate. Mais pouvoir bimisaki aloka ndenga na kana kangi ngomba moko so la mission donc na comment obeta sorcellerie na bandali bozo sala 7 jours pendant que si là après na comment ina ba 3 jours. On a comme beta 1 minute sorcier longue pour la vie à motomba ezonga pété et kozonga té donc 1 minute karas bon bandoki opso tozomona ba famille bana batu batondani na ba balabala wa ba chege onyo zaka sorcellerie pasteur alobaki ba bimisi mo na balabala siko yo 1 minute papa on dit ozo défier ba prophète ya Kinshasa té problème ezali eloko bo kango kombo prophète ezelo kwa mukete. Donc, ngai moko na ko délivrer 5000 sorciers par jour. Nga moko. Donc, prophète eza eloko moko bo mona ngolo kwa eloko a jeter. Parce que na sala ka défense en donc na sala ka même 200 personnes n'espace à 2 minutes. Au sala ka ndenge nini formule nini wana pona soki ba prophète biso bazo kokate bazo boa kabana libanda. Yo dans 1 minute kaka sorcellerie elongwe. Formule eza nini? Problème est il faut avoir la on a pouvoir ya likolo parce que tu as la différence entre la puissance et le pouvoir. Ngana na puissance c'est comme puissance ne sera au bengali molimo mais pouvoir est leur mosu naza na pouvoir et na kati ya sacrificatif parce que naza nganga nzambe nazali nganga nzambe naza na bonganga ya nzambe et naza na puissance ya 16e dimension et cette puissance sorcellerie moko ya Afrique o eleki 15e dimension ezate donc on a comme matana dimension ya 16e so na kangi pa na longo le sacrificatif c'est-à-dire sacrificatif longo na minute pa na bendiango
sacrificateur elongo ça so sacrificateur elongo atikali posséder atikali le quoi moto simple a koka robimate parce que pouvoir na longo liango ça dit soki omona ne bato ba ezako bunga azo délivrer ndoki neti a délivrer possession neti un possédé omona sima ça eloko makasi ali kolongwa na no pouvoir ezo sala ke ya pumbwa ozo sala ke abima yango ce que longo atikali na motema mabe na eme a kokobimate. C'est-à-dire, ezali moi biloko moko ezali niveau par niveau parce que bato sou basala ba prière ordinaire kotika na mabonde de la kotika bato baka moto yepa kotika na système na so tali système nanga moko système nga na bonde la bato nazanga mo na monde moto moko bonde la bato na système nanga te bonde la ndenge nini o mona tamsu na bonde ya moto na lobi na katanzoto na labi sima zwa loboko no par exemple à droite sima na mokongo no place yo kaka loko eloko moko swaka yo tango ya ko sima na sa prière tango na bi sima tam susu na lino na oyo ka ke soaka donc na ko pointer ka ba place moko o molimo zo indiquer ngai ça dit net na baki bilima net ya makasi kolongola bango na facilité ou tanine à partir nga na pesa ndama technique parce que nzamba za makasi mais ande ko zanga ko bunga ça dit elima so za makasi na jamais lima moko na Afrique na ko sané deux jours na longo le même jour pourquoi na ko tala nano donc na bilima na esprit yango azandenge nini asa déjouté sali problème ezali nini ozano na pouvoir na linza moto apesa ka tete soku netinga na 16e dimension so ezate na osali prière belé ndo komi na 2e dimension osali prière belé to koti mabonne belé non na so ozana première dimension no koti mabonne li 10 ans tu restes toujours dans la première dimension moto amasaka bato a dimension eza nzambe atala c'est leur capacité à vision na yo so le quoi mission na ngeza international eza pona monde mobimba il faut pesa un pouvoir oyo ekozala plafonner na monde po molimo nyoso ko na monde entier ekoka kolonga ngate. Ça dit on est un programme en Zambie, ça t'es na côté là on m'a bon de les pour comme à tel niveau t. Nazaki na 15 animation na salaki 15 ans nango. Mais ngamo na mi matsaki te à partir à 2000 nzamba bite au commune à 16e dimension. Donc na là naza na niveau ya likolo et cette puissance na monde esprit moko longa te quelle que soit science. Au moni elimation na ngina miselima na kotala nini. Mot de passe na ye ya sorti. Mot de passe ya entré na ye natala eloko nini oyo elimana lingaka te solo nini oyo akokaka te qu'on a nyonso wana reconsulter yango ndenge ni okotala yango ndenge nini nde yango tozala posa toyeba okosala ndenge nini potala nyonso wana naza nganga nzambe naza un prophète naza nganga nzambe donc eloko moko bombami na miso ya prophète nazo sela tous les dons na prophète vivant na sela tous les dons nga nazo travailler na ba ange penza te nazo travailler na ba sakolio ba kufa bazong na bomo ça c'est une différence entre le pasteur travaille avec les anges. Et ange appelle ça moto intelligence te. Ange azana hôpital te. Ange azana ba médecin te. Ange azana ba professeur université te. Mais mutu nangeza ça va parce que je travaille avec les prophètes basakolo bakufa bazana katanzo na Élie et Élisée. Ya mona ba prière nangezo za la différence makas na bango. Ça dit bango bazo travailler azuika ka Bible abandi otanga Bible mbamoko abandi ote ya bato amona komi nganga mais non aux intelligents peu aux historiens vous allez interprète mais la sacrificature ezate so bando tanga Bible ndo zibonganga nzambe te soki po koti mabonde lié belé ndo zibonganga nzambe te za ba programme nzambe ye moko ndi asaka na ba serviteur o atindi bango prophète pas ça que chèque te. OK continuez dans kobeta solution ndenge nini olobi po kati de na mopusi elima elima na bi elima ngona za makasi ndeni na kanga ba pont no akanga asaka ba nini ba erosion buka ba Kinshasa ya kolongola kaka même jour donc so na sali 3 heures d'ita c'est-à-dire aza ndenge nini parce que elima nyonso aza na formule ya kolongola na tala mot de passe na ye mot de passe ya sortie nena liana même bato science et tout babanga nga poso meki na okufi bango tout babanga nga parce que ba ebike na kanga ye c'est-à-dire natala elima na mot de passe na ebi esprit nyonso na monde de passe nango na ba te mot de passe a sorti ne yango mot de passe ya entré na yango ça dit na ebi esprit oyo a linga ke loko tel pe a linga ke loko tel te ça dit tant on a komona ke pona attaquer ba on ba ba esprit sans qu'il a vérifié car le quoi comme profane baza profane na monde wana or la spiritualité ezana banganga nango ça dit le quoi nga naza un spirituel un homme spirituel naza nganga mais na ba expérience nyonso ya kolonga munguna na kotala mot de passe na ye mot de passe ya sortie mot de passe ya entrée na koyeba air nini oya déplacer ka so na ngina benga na ye
nayebi ki a déplacer na 16h ngana ko sala prière na 10h mais na tiki yango e ko komela na 16h tant on a 16h ya ko déplacer prière komi e kangi porte prophète obi la mutu na ngamo la zo comporter est-ce que au sali prière na 10h mais au tiki yango donc au bombi yango po ekoma na 16h est-ce que formule wana oponte ke même batala bato bazo landa biso bazo komituna prophète eza ndenge nini naza prophète vivant nazali numéro 1 na ministère de défense na Kinshasa naza pe numéro 1 na guérison na kata Kinshasa te Congo momba et moto oya landingai aza na 7% connaissance na ngai yango nazo pesa ndama connaissance c'est-à-dire na ko attaquer ye nayebi ke na 16h a déplacer na a déplacer 16h à quoi attendre sur 20h et ngatango ya koya na kangi de ya porte na changer mot de passe a za impossibilité au kota so na moni solo ya lingaka te na asepelaka na solo botenga na zuna tindiki prier nanga avec solo wana tango akoma ka ki solo wana akozana impossibilité à supporter place wana et je travaille avec les esprits prophètes Élisée alobi ceux qui sont nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont dans ce monde donc ceux qui azana armée na aza par exemple na kota la force na ye na force au secours force na azana force azana force son attaquer à cause au secours à combien de personnes et ngana tindi ba esprit prophète ba esprit o ba kozala supérieur nombre belé par rapport à eux donc eza impossibilité que alonga c'est que on a ba même formule wana ndio zoko utiliser na sorcellerie yango kuté zolonga na pete sorcellerie zoloko en P7 soki moto déjà a comme na niveau ko bengala bilima ko nyoko la bato science na lobaka na ba radio banamba na ba radio moto science wa moni aza makasi attaquer nga so comme salobi nani ayaka na lobaka ndoki so attaquer nga avant 6h du temps fa kufa bayaka babanga nini bayebi ke technique nyoso ba sala nga na yebi na comme na nga message comprend c'est-à-dire technique nyoso bino bo sala nga na oyebango mais nga sikonde ba oyebanga te formule la prière na ngai na monde au mona muto moko azana ngote c'est-à-dire naza na kisi te so naza na kisi il faut naza na maître so naza na kisi il faut naza na système ya science moko ya monde okomona na système na ngai ya ngai c'est pourquoi je suis un envoyé spécial. J'ai une mission spéciale au Motomoko Azanangote. Naza savant. Est-ce que connaissance wana nani enseignant kayo yango to yango ezo ila okaka d'aba inspiration ou soit ozana muto yo kendaka a former yo apesa kayo connaissance wana. Ta on ndena ali abana botami na toucher mabela pays mosute. Nazaka na Congo na botami na Kisangani na leki mbanda Kinshasa kaka na sukia na koma pe ba Congo te bon yebisanga siko na koma pays mosu te siko na Congo na za numéro 1 siko mettre na nga za numéro nini. Merci beaucoup la binomba so na za moto formé nga il faut ya za la 1 ngana za la 2 na ebisi yo bandana bandiko sala ba prière ya bato amiso na nini na ba radio nani nde abimi nani pasteur nini na Kinshasa o abimi alobi ke ya ko piratenga nani abimi papa okokate so peseka bo yo pe prophète vivant moi moto amiso yo na sala ka okokate makamunga na sala okokosana ete mais tozo yoka yo bi ozoko utiliser ba produit ba mai ba huile pour na ba guérison wana quelque part est-ce que peut nous appeler ba pasteur mususu bazo telemela ba pratique wana bi juste prière ya pamba et koki ko sala guérison on les ko utiliser ba mai ba bi wana eza primo kindo kito eza kokota na ba science occulte mais yo ozoko utiliser en tant que prophète vivant to ebite soki okoloba po ebise bonana ngai église nanga monoko lolem nanga magamotu lolem nanga ngana simba moto te na pesa moto ni mai ni eloko moko ngaka maloba na ngai moto miso fungwami maloba na ngai moto maladi na moto abeta maladi 10 ans na maloba na ngai abiki don na bato bazobika nombre si nombre zatete na bone ya misusu zo raté nombre si nombre mais na baki bato mbale okoko yelanga te ezakaka koyelanga moto miso kufi complètement te koyelanga pe baba te parce que na guérison na te mais moto azo bégeye na ko lobise si place yo moni akomo loba normal mais bato amateur okufa kutu ko loba te nombre si nombre mais moto ya lobaka te donc yenda ko bika o azo loba nano te guérison na ngona no silo ko tanga te ngana na vérité ça dit guérison o ezana ça dit ezali parce que tant nazo bon ya de bato misusu o bazo sala bazo meka ko sala ezo meka ça dit guérison oza en cours mais na mikolo nano esili okota te mona benga babenga moto so biloko ya liso za na mbongo te kozwa charge à moi cité na benga ka bato ne loko o naza sirke soka ye
nombre bakoya bango tu babika mais na lobi moto oyo na sita bonela ngape mwana o abotami azoloba te aloba nae mais sikoyo ezalaki par hasard bako benga moto na par hasard te so lokotaki mbongo bengi moto na lokota mbongo bo so lokoti turu asimate guérison ya moto ya baba koyela ngate koyela ngape miso kufi complètement te mais soki ezomona muke kaka 6 places miso ne fungwami. Merci beaucoup Boyo Kibino moko ba téléspectateurs comment prophète Aza na clair Aza lokola ba binote ba prophète msu bozo ko sa peuple congolais bozo ya la biso ya lokuta likambo yo koka kosala te mais ozo ganga kaka na TV ko kosala aussi longtemps ozo koka na ote siko prophète tolongi to tuna mutu na siko église na yo tozo yebate hein eza na niveau nini précisément d'abord emplacement église eza wapi. Ok, pour na mikolo oyo na ye Kinshasa mikolo oyo na ye nazo leka na ba émission bato ba yeba nonga parce que bato ba yebi nonga te yo moni nazo basé mingi na bonde la bato naza na avenue Mbole numéro 30 bis Yolo Site commune ya Kalam bato pe balingi ba meka koyeba mwa ba makamuna nga misusu mwa matia nga ba kota na YouTube ba komika prophète vivant de Dieu Ilololo officiel ba pe balingi bala na mwa matia nga musu na Facebook ya kobi prophète Ilololo à part ça numéro na nga téléphone plus 243 81 275 600 8 à la fin plus 243 81 27 56 008. Donc Naza vraiment spécialiste dans makambo ya taba guérison. Siko depuis poza na Kinshasa tomito est-ce que ozu na makambo yozo sala o ya ba guérison ya makasi bo instantané. Est-ce que babi tumbani nozu yango na baninga no ba serviteur de Dieu. Ba bunisa ngana ndeni no bunisa moto parce so moto aluki kaka a pirate ngai bato ba kuluka sala makambo ngana sala. Bako bana eloko liboso bako luka ke soki bato baye bango tu babika akokokate yami bale bako luka ke bato bazomona bazana ba problème ya miso ba mona akokokate siko tango akoluka bunsanga moto aluka bunsangai asala musalo ngana zo sala. Est-ce que ma preuve ezali ya bato ba biki na ba maladie parce que TV za radio te hein tant tozo laksabili libo photos à la peine bato zo lobaka mais est-ce que bato ba biki na yango ke muta kufa ki pena na famille yebi abiki bazali te nalobi moto akufa miso te bato ba mona muke bazo mona muke na kazana oui po ezanga déjà ko kufa miso po muto azo mona bien te akokende boy est-ce que vraiment ba preuve ya bato wana ezali donc nde ala nazo sala na linga osala publicité à guérison parce que guérison pas na ezali ya moko te c'est-à-dire soki na bandi osala nazo mi mona lokwa na moto lokuta ok soki omoni moto sobo solane abi o alobi sako mona kosi c'est-à-dire akosaka c'est-à-dire soki na komo osala ka lokwa na lakisaka c'est-à-dire comme lokwa ne tindire ba considérer nga lokwa la naza escroc ba considérer nga lokwa moyibi or que non un serviteur de Dieu à cause na te na kosa la publicité à guérison mais na partie à connaissance nanga soki moto o azasir na mboka nyonso monde ati bato abika na kosa publicité à guérison parce que guérison pa nangeza eloko yo ya nombre si nombre est-ce qu'on a kanga bato tuna banotamo bango ezape propreté que ezala makamosu pe ko salango esengi pe moto api par exemple mona mwasi abanda bimisa ba mai côté na sena salle prière ba mai na kati na bisala témoignage on est communauté ko samu sabato ezala ba guérison na zo sala ba système ebele bana basi na zo traiter banzoto na bango na bandenge moko ko sakana te on a kati ya prière na za ba prière mosusu okutu bakasa te za mokili et pas ngezali. Donc c'est ça. Il y a un aboya qui kolana no bato mbongo. Na lingi no bato ba bika na banzoto po bata mona prophète na confiance. Naza ni moibi ni escroc na ko sa makamokene po bato ba mona nga na kosito na lobi ya solo te. Non, batala ka na lobi o ya mona ki na lobi ya solo ala ninga. O ya mona na lobi ya solo te parce que mission ezasi le bébé spirituel. Mais moto aza na connaissance à likolo ayeba ke moto wana zo ba makambo o ya yebi. Ok. Prophète, je crois mituna ezali vraiment ebele ya kosola kati na émission oyo tozo koloba est-ce que pona nini te tobi ke limete tondi ya wato ba grand serviteur de Dieu oya ya bimisa bambisi na nzoto ezo bima tozo mona batonda ni bagege pa ya kolobeza te mais pona nini te okei pe kuna o mona démonstration ka ko bomba ma na se ya wa pona o mona bato peut-être photo lukayo to landala donc pona nini to ke pe ko mona na kuna na esika to moni batonda ni bango na bango bon to bateke bazoko sa peuple de Dieu mais oh quand même ba démonstration ezo mona na bon pour nani ni karaté prophète problème ya Kinshasa na lobaki po bazo na molongo il faut 100 ans problème nini baza basé si les richesses
baza basé sur le matériel. Ok, la spiritualité c'est basé sur le royaume des cieux. Et le cas bato baza basé sur le matériel, margué ata amoni mabe, azondi makaka ata donc kishasa pona bango nini. Et là qu'on nyonso comme elo te kishasa problème bango, et là que tout eko luka e azwa mbongo to abonga nango, ata la ba défaut nango te mais objectif n'est kaka abonga. C'est ça. Est-ce que na Bible bozana ba verset mosu na Bible to na Bible na témoin ba sala nza mosu ba na bon de la bato na banzoto pe biloko ba no mona physiquement to zana temps Saint-Esprit ce qui est spirituel est mona la raté na ko bon na moto eloko mona ni te me moto abiki o ko bon la moto est-ce que nena zolo ba webo ko mona simba papier moko boy connaissance tangeza spirituel ezo kitambala moko e mona na raté mais réalité ngo mona nzoto bato o ko bon na bato ba biloko ba nzoto na compte na ngai na mona eza nzambe te bo soki pe bango bandimi na kwena bango mais na compte na ngai makambo nzambe eza siko ya physiquement te wana eza ba démonstration ko lakisa bato ba mona or que makambo nzambe to sala po bato ba eza ko démontrer boité eza na bo moto na spiritualité ne moto a vivre que ya solo nzambe za kati ya moto ya solo o mona bato bazo sambela mais bango mo bana associer bokonzi likolo te parce que moto a sambela associer bokonzi likolo a ok ba biloko nyoso amoni yango eza démoniaque. Mais pour autant, il y a aussi la guérison, la sorcellerie. C'est ça qui n'a pas de comme ça. Tout le monde a qui n'y a maman quoi, bimina monoko, oh yokuna bimisi nyoka, mais pas na yoso ça maté momona instantanément muto a biki. Ce que différence wanande, hein, pour nani ni kakate ko ke de ko défier na nous batwana, peut-être baso ko embrier peuple de Dieu. Est-ce que biso mission na biso basala nzambe, eza ko luka honneur, ko luka mbongo, to ko luka esengo. Mission na biso ezali pona ko longola bato na mabe ko zongisa bango na molongo pe ko ndimisa bango ke eza na nzambe o aza na bomo o ya leki milimo mabe nyoso ya famille partout ba ko attaquer vino ko tika bandimi na bosomi po basala misala la bango sans tracasserie ya milili. C'est ça mission na biso. Mais mission na biso ezaka te ya ko ya raccourci. Ndima kaka mene mbulo ya yo, ndima kaka mene mbulo ya non. Il faut qu'on pèse so moto abi par exemple azana difficulté. Il faut qu'on l'accès maël nini o e ko mema e polo nga difficulté akota na bonheur. Maël o mona kaka mbulo ya yo amene papa e sikona kati wana maël nini ba pesi yo. Même na classe po koma ko koma biloko, il faut ba l'accès bino ninga ko sangisa. Baba na au cours wana ne moto ko mema vers la bénédiction. Mais moto o mona moto azo sambela baza toujours ba ignorant parce que bazo zo apenda cours te bazo ba sentiment ya on ba bina tanga suka to koma na ba sali o bando sala ba sentiment ya bato. Mais normalement li lo banzambe tambo ndenge wana te. Nangana pesa mo loko moko différence moke entre un prophète vivant na comme prophète na moto a don de prophétie. Bato bayebi yango mingi te. Surtout yangwana penezo ko pota. Et loko bato mingi ali soko zali prophète comme ozana don en prophétie, au moins pasteur et moko o azotio maboko ayebi te. Mbamoko a consacré au prophète. Il y a un monde qui prophète comme le roi biloko va vanti. Parce que moto azane na don ana ministère à parole te ba comme si prophète. Il est pas kasika te aza prophète. Prophète nini azanga boanya. Prophète nini azote yape na bere. Est-ce que ministère prophétique ezakere? Le ministère prophétique est un ministère zotambula sans erreur parce que oza monoko nzambe. Est-ce que nzambe abungaka? Donc, et ça, moi, il y a des questions, je crois que tu as développé une émission, on a un sujet mobile, il y a une différence entre ministère prophétique et prophétie. Donc, je crois, prophète, vous êtes d'accord, il y a développé ce sujet. Naza savant, na ebi domaine nyoso mission ngeza si les erreurs mondiales na ba domaine nyoso makamanza me place yo bazo bunga. Naza message je comprends maintenant message central nanga. Place tout bazo bunga. Okomenga obengi pasteur, obi oya pasteur. Message central nini oye so ba ka toke noter ya bato papa oya yo message central non nini a éviter donc oh mona moto abenge un apôtre oza apôtre sikoyo un apôtre netinga na za prophète visionnaire c'est moi na ba no pesa to ba directif na ba lolengo nzambe apesinga na kama bato yo mona apôtre ke ko zo matia na église mosusu kuna aye ko tie pa na ezalaka to apôtre za moto akuta na nzambe o azola na ba orientation nzambe apesi sala na bato mosusu et prophète visionnaire comme ngana na prophète vivant na za na moto moko na monde o la sama nzambe azate pe moto moko ko prier lenga azate. À part, je suis connecté dans Nzambe nanga 1.3. Ngai na koyebisa bato te boya toke no luka Nzambe na ba boya na lakisa bino Nzambe nanga.
c'est-à-dire ezate ngana yebinza menanga tene likamonyo so ba otuna yango banda otuna Yesu bongo biso ba soda ba ko tuna ba Jean Baptiste bongo biso pola nini ya laksa bango ngenza mena memi ya laksa c'est-à-dire un apôtre visionnaire un prophète visionnaire a mema bato ba ke lukanza mete mais yende ya laksa bato nzambo ya kutenai. Merci beaucoup, prophète. Je crois que nous avons vraiment Sima Yangonga. Tu as commis le dédié à 8 ans à Kolandayo et précisément sur le ministère Oyoza Nayango où il y a prophétie, il y a don, il y a guérison, miracle instantané. Le bani au le peuple congolais. Na koebisa na bato. Soki nano bo ebingate bo mona naza nécessaire parce que naza une église hôpital clinique universitaire mondiale. Donc ça je suis surtout par rapport à bateau bazan na diaspora na poto plus bon bazan na ba problème ming spirituel bas ko contacter yo je crois numéro to kotia na C message pe pour na bango o bazolanda biso. Pour na bato bazolanda nga nazali clinique universitaire mondiale. Donc ça dit so okuta na ngai ba maladie mosusu yo mona ngo ata physiquement obika nayo. Pona na tiki na bato ba mbongo botukisanga te mais na basé na ba malade. Vraiment, pour bon ndima makamona koloba, yo moto zana malade, yo moto bela bambule bele, yo moto ba bonde la roba prière zo batin bele ba mabonde la makamba généralité makamba mozate à partir à téléphone pamba ozana pays nini malade yango te sala ndenge nini okobika na yo. Ateza physiquement ko banga na te. O diabète, o ba maladie nyoso, o ezana physiquement. Sida siko na oloba ndenge nini. Nabi maladie nyoso. Maladie nyonso oyo moto ozo mona nyoko la nzoto na ezo zanso kimia contacter prophète vivant de Dieu des démonstrations mais na lobi nazali pasteur ya ba bébé spirituel te so moni kano eza makaste ko contacter ngate poto ko kanate il faut za ka oso au parcourir au mona ozo zo solution te parce que bible lobi eska maela bato suki ne nzambe bandi parce que jamais ozana maladie ya mutu pasi obenga prophète on est comme ko saka na prophète na ko bloquer yo. C'est-à-dire, ceux qui ont une maladie, ils ont une maladie, ils ont une valeur. Ils ont comparé à paracétamol, ils ont à 1000 francs. Il y a un mingi baka o ezali moto atamoli na ngona ba hôpital atamoli partout ne amoni ke azozo société tango amona na bonne na minute muki abiki a opesa nga valeur. Pe akozwanga na sikango. Et bato bana ba maladie partout dans le monde entier, bo contacter prophète vivant na plus 243 81 27 56 008 plus 243 81 27 56 008 nana WhatsApp kobenga direct tika message na WhatsApp to sola so na moni toyokani ando ozui accès à prière bato na WhatsApp na oko na YouTube otali prophète vivant de Dieu ilololo officiel otali ba olandi ba mbomba bani nanga ma parcours parce que tozana ta muki akosola mais bozanga muke bo na bani no mwanda mbanda ko yeba nganda mna ba question bo poser nga na yebi donc na domaine de délivrance na yebi nyonso domaine nyonso na yebi nyonso na binaza sava na yebi ndamote. Je ne suis pas prophète, je connais en partie un prophète à part. Non, je connais tout et je parle tout ce qui est la vérité. Moto o yaza na capacité à kolongo la vérité te nalika monyoso na lobby na bungi morote pe na otika la bunga te à part yoza nga comprendre ngai. OK. Merci beaucoup Nabino ba téléspectateurs je crois boyo qui prophète de Dieu prophète vivant de Dieu ilolo ndenge a expliquer lo biboya na ba maladie nyonso o ba bengi incurable o côté hôpital ozo mona ndenge ya ko bimate bokomi na suka ba lo biboya o mutu pas maladie ya mike boya na ngote bwana maladie ya minene vers le prophète a ko aider bino na ba solution elongo na nzambe na ye je crois bino nyonso boziton ya kolanda biso. Merci beaucoup na équipe mobimba oyo bazalaki nanga chauffeur Bertrand na sima ya caméra en même temps équipe mobimba oh mon Dieu na bosani ba kombo merci beaucoup tokutani bala ya sima. Merci.